Là, tu as un peu moi, non, tu n'as pas ouéra. Oya reconnaîtra papa na ouéra son. Aka mwana oya mapa moli akenda liboso. So moni magamba mutezo simbate. La ndela suksino mona ke mwana na sana milakeli ya mabe. Oya par rapport ya niveau ya kuboya papa. Vous comprenez? Bien que bino boye baki. Chance ka bino parce que ngana la Bible ça dit sautant Satan bakuta na Jésus. Satan a mis quand Jésus c'est arrière toi Satan tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu plutôt que de l'homme. Donc ma canissune ça nzambete. Donc ma canissune non quand ça Nicodème ça doit faire ouais ça yo. Ouais atika la ça doit faire puis doit faire les ake bimaki n'a pas président de la République. Ndabaki que doit faire na ngai to ko ça doit faire ngote ko mara mutu nyoto yeka putain ngate doit faire. Bonjour, bonsoir, très chers téléspectateurs. Bienvenue à vous dans cette émission. C'est Jemima Kadima à la présentation. Et bien avant de commencer, j'ai dit un grand merci à mon boss, M. Didier Dipumba. Un grand merci à BCBG derrière la caméra. Et pourquoi pas, mes remerciements à celui que j'appelle Yapapi, le roi carte illimitée, formé la Souka, Bilanga Héros, Bilanga Diamant et son équipe, sa base. José Ndombe, les showmen, Junior Mosuku, prêtre, Ashperedo, Maroc Namabo Kolabino. Et je vois aussi mon vieux Jojo Ngunda Imen, prêtre à monastère. Il y a Gauthier Mascotte, ingénieur de banque. Mes salutations aussi à Coco Ben Limbenga depuis Allemagne et Tantine Patience et Fanga depuis Allemagne aussi. Et papa et Fanga, la Bossani OPT, monté ma Tantine Patience et Fanga. Jordi Fombabile, les dés comme toi, il n'y a pas. Vous avez Monko, voilà, Vanda Langwende. Et aujourd'hui, je reçois pour vous Papy les Princes pour le compte du groupe Wenge. Musique à maison mère la Papy les Princes to solo là ma sola wenge to solo là ma solo ma désolé kanakina actualité nous autres dominer nakina avec lui on va vraiment parler de ça et sans plus tarder, je dis bonjour à Papy les Princes, bonne santé. Ouais, bonjour à Jemima en tout cas. Bonjour d'abord à téléspectateurs nous tout bazo la biso na monde ati. D'abord na remercier Bino Makasi en tout cas Jemima na Rosa Lengrate à ko banda rodoba sans pourtant na remercier d'abord les bon Dieu parce que comme on est aux émissions na ngali boso na sur internet na 2019 parce que ba te belé na poto o ba linga Papy les Princes donc ba manquer ngapé trop pene pour na otala ngai. Dans la côté 2019 na condition médiocre. Dans la côte 2019, na maladie. Donc on a Oyokutu Moutali Bosso Yambinga. Donc on a Bella qui vraiment m'a cassé encore une fois na tout balinga Papy les Princes qui vraiment malade. Na ndenge na côté 2019. Mais nzamba sanga grâce encore une fois. Na télémé le sousou ba tunyo surtout ba monanga et puis na profité pe leur opé ça va faire des meilleurs nanga. On a fait ça quitter tito côté 2018. Donc on a Rosa Lengrate opé ça d'abord va faire des meilleurs na président Nabiso de la République, au papa Nabiso et papa Félix Tshisekedi, au Aouti Kozala élu. En tout cas, encore une fois, on a passé vraiment V des meilleurs, na papa Nabiso, papa Vital Kamer donc V des meilleurs. Et puis, na Rosalengrate, na banda d'abord pour sans pourtant na remercier boss nanga Oazota la biso ndira ka parler au ransonique, au rançon les rois d'Afo, on a il faut presser l'homme à son époque à l'ingratitude condamnable. Mais quand nous allons combattre par des preuves tangibles, ça va saigner. Mais quiconque châtie ou rançon sera châtié par les inconnus. Ndebe koni biso obima ko moni Papy les Princes, moni Sankara, moni Papy Roger, moni Basediko Diara bongo. Kana toyo bimati mota na baki moni leader o ya la c'est le président ngana sepela parce que leader ala la tanga soité leader zo respecter condition physique nae aux autres que leader zo ça sport na normal donc ya wera so le wa tengana lobby oh abi leader zo tanga soité o tape oh mais ngana bi leader na ngai ba bi l'information sacré le commentaire libre donc nazo kumisa leader na nga c'est ezaba ngam na kumisa leader na nga. Donc leader voilà la tangaso été donc on la biso en tout cas présent na wera so le roi de la forêt na bo ça été maman la biso maman passé si déjà ma pata continuer toujours au Tchabiso toujours na mabondeli ba exaucer ba gladi na 4 États-Unis qu'on a parce que deuxième palais rançonné qui nous souhaite qu'on a 4 États-Unis précisément à Chicago donc palais rançonné qui nous souhaite kuna na pesi bango tout ba moté ba V des meilleurs na ba tout au balinga Papy les Princes déjà des retours na boulot tout cela ça va bien. Voilà, Papy le Prince, Papy le Prince a bien d'accueillir Bella, mais Dieu merci, de retrouver l'issue en 2019, nous avons prêté vie. Voilà, Papy le Prince,
Wenge Musique à Maison Mère Zandengeni orchestre ils récupéraient déjà pour reprendre l'activité ça ou pas. En tout cas, tu reprends l'activité normale donc au moins tu vas bien séance située où tu le cas vraiment donc moi quand la biso ezaki concentré makasi ezali pour na makambo ya ba élection déjà ici déjà ba élection pesili donc tu reprends l'activité normale pour mikolo tozaki na ba répétition moko ya en coulisses ba répétition ezaki ba préparatif il y a des concerts auto bêta double concert auto bêta pour la sortie officielle il y a bonus na biso to bengi formidable donc formidable zoya ils a continuité il y a 7 jours de la semaine tellement 7 jours de la semaine ça disque oh lelo partout monde a été célébré en babina ou en soit le roi de la forêt en tout cas au bêta no musique mais 7 jours de la semaine oyembi presque nyo sota mokili to zoye baté ou ranson ozo sala biso subo epona nini ou ranson abi bon na linga kana la sabino biloko nyo soto ya mokili yo ba senga kisiko ke président ou ranson na 7 jours de la semaine oyeli biso innovation moko oyembi tous les 4 langues nationales na biso ayimda kinba banande ayimel banande taka banande baza batumo baza muke mais baza makasi na commerce po banande ndo ezana oyelega debi kola masangu so yelobe ko mba mako o te depuis komi a ba makasi oyera na 3 Thomson so yelobe moni pena ke pêche bandi a donc c'est-à-dire ba yebi on makasi so biso debi ke ba commerçant na mine te banande baza makasi so tali ba immeuble presque belé aya ki danger ezaka ba nande ba batambo makasi donc ayembeli pe baluba na sinze mamamu ezawana ayembeli pe ayembi pe na soso pe menze moko wa ayembeli ba mongo donc ba ayembeli pe o zenga luketu o ezai pe na ke batu bafandi na histoire musique ba ibake o te musique amokile ko betala matanga te première fois batala pe na ke matange bandi boy ba zenga luketu po bemba ko la mukabiso zenga luketu te ngana yo la mukananga donc chango ava boke ko kundanga donc zo mona pe na ke te le roi d'Afrique koti makamo ezaki pe na grave na kata musique après na kata 16 jours de la semaine ayena 3e mérite depuis batika biso na ndombolo parce que batika biso rumba papa luambo bakenda papa na biso papa na biso ba wendo bakenda pe asona mesika baza batikela biso musique masola ba rumba ba yotika ndombolo ça signé par Weranso parce que Weranso mtape son tutu kaluji abetango yo mon Afrique mo bakenda na ndenga ndombolo ça on appelle ça tutu kaluji à l'époque avec na BCBG Weranso na mais une wenge BCBG 4x4 kasité abado beta kuna zaika ni matena kata wenge Weranso na zana jiba azana vous comprenez yem tape tutu kaluji mo aloba te ke Weranso mtape c'est ngana biso yem tape c'est kendo tuna mo biso mtape c'est ngezaki yango moni ayo tala ko tika ngwa ko focaliser kato za na deninte ayo bimisa na kata stage jour de la semaine 3e rythme auto bengango afro block afro musique yo ayena afro block wana ayena ba diversité ya ba style faut ya ebele yango taima yero sepesa batu makasi batali vome ba pasteur ba pesi ba prophétie na ba en tout cas Weranson yo tozana on a besoin na yo pour makambo zo sala biso pour la musique tozana na pasteur mo to ebike azana na musique o ba benga ya mokili o ya te la rabiso na compte musique so tuni ba président Roger c'est Weranson pour na kata disque a edikaka masi pe ate ya rabatu. Vous comprenez? Koko tabonganga te yo koma lokola nsone. Vous comprenez? Quand y en a eu ces côté ya, ya mateya. Vous comprenez mateya? Kobo mamoto comme majorité plurielle kebana bisimba simba noko CNPP toute autorité vient de dire des a développé ce message kende zabo jemima koluka te o sala boye kolanda mutu te tana eko kuka na sali siko te mongozo le ka ezana boîte bena ba fille belé bazo bina mais senti mo ezai ko éduquer mas ezo éduquer mas makasi parce que biso bilo nyoto éduquer mas ba tu azo éduquer mas yo mozo mona de ba sali donc autant na qualité clip autant les simekoli éduquer mas oh bon so ba bi simekoli yo kan simangoni simekoli ba bolanda biso simekoli sima peka okola sima peka okola asima nyoso tu so na mwene to aboni to za bo sima na biso bon siko so mire oya maison blanche c'est koli to ebandeni des photos tala pena dans maison blanche et koli be qualité mwana na tika après c'est pas préciser mwana na tika moke simekoli mwana abi mona babi mi mais tant ba mona batika muke simekoli donc zo mona teke tu as éduquer masi yango moni siko to siko na kati le roi d'Afrique bino faka pesa ba fanatique ne onyo tu ba 7 jours de la semaine cadeau bonus on to bengi siko yo formidable donc formidable wana eza continuité toujours il y a 7 jours de la semaine ya moni siko il fallait normalement c'était prévu tout ça la sortie officielle depuis décembre vis-à-vis à temps onyo surtout les acquis concentrés pour la maman élection. Oui, on a bossé na biso ba fan nae donc c'est biso na côté pour privilégier dans l'élection. Non, wala pena ba kosa ote a biso nyonso tout décembre ezalaki atteindre l'actualité mon côté à part ma politique.
Et ça qui est moi na bino fabriquer ça bimisi roulage. Alobi na yo et ça là qui concentré ata YOP au bande rolanda makambo politique parce que faut qu'il to ça ba campagne makambo belé. Donc c'est-à-dire yango monique vis-à-vis au pe ça ba date wana et ça là qui le quoi ko reporter. Donc déjà moni avant fin du mois au tozo préparer des concerts à la Béatrice Hotel. Wana ezala présentation, il y a sortie officielle, il y a disque cannabis autobéni formidable et puis il y a directement la présentation, il y a sortie officielle puis il y a coffret, il y a DVD il y a 7 jours de la semaine, il y a clip mususu batu o bima na mtene si beaucoup mon a d'abord moko moko bandi ko bima to bimsa ngomba la moko et on moni les rois de fois ba tout préparer toujours ça to qui na ba répéter en coulisses mais dès to soit no bo to reprendre directement comme dame des Zaka to zongeli mardi mercredi jeudi ba répétition na biso mardi Zaka en coulisses les rois de fois peut sa chance na bino basi et surtout ba groupe union te soutenir Weranson à niveau ba WhatsApp en commençant par les chanceliers de Weranson aux dirigés par Dr Ige Malongi tozana ba les vrais Weransoni qui sera dirigé par ba président Rida Touka ba maman Edouge Nagoma tozana ba 100% Weranson ba Johnny Milongo bazana tozana ba les intimes de Weranson tozana ba Weransonique tozana les nzoy de Weranson tozana ba député tozana ba sénateur tozana ba FBI tozana ba banzaka man koy bazana donc pe sera ba chance même mercredi jeudi sa répétition populaire ils ala ba fanatique à Weranson bazwa vraiment tant sur la président ba Weranson et puis ba fanatique bazo senga nzemo au monde apenda ba répétition au sur sens unique que oye penda bobi en tout cas président Weranson a besoin na kanzemo yembela femme modèle maman pasteur ba betelio o kapenda ke bo vandi bo alpha mampu ya ou archevêque même le boba répétition binaza na besoin na kanzemo ya 520 giga o ba imba chama kabun ba beti bazana besoin ozana besoin ba nzemo ba yembela PDG Lima Imona donc vous on pas donc ça ba no boy ndo yo zwana couper ya ginango donc c'est-à-dire que faut un moto ndimaka yeah bien le moins ça là on a passé vraiment à peine na mboka na biso en tout cas 2019 oh ndeto kotango vraiment nzambe sunga biso et puis ba mentalité na biso ba congolais to me ko changer pe ndam na Congo to na ko pesa chance te que mutu aloba na mutu peut-être merci ou bien courage vous comprenez jamais au moins na so ba iso que j'ai mis mandeni na moni ba vandi ba na papier de prendre na saba nzeto na petwa na tiens okolo bate bafandi ba osani boko tourner le monter o j'ai ma bala pour ça félicitations rien biso ya rapport na roboya o sali ka moi bien mutu so courage ba na Congo ba linga nguti do ba linga rapport na roboya nani sali boy akosala nini boyete ya mo foyer baka tant nga na ebike j'ai mo sala moins loko mo pe ya bien pas nga pour na reconnaître ba bi reconnaître la valeur de l'autre za arme mo libérer na vie ko reconnaître les comme sali nini et ça peut ba élection mundu kité yango o peut-être film et autre baka ya ba sangoku ba yelo pe na ba série wana rien mais ça ka na bika ka merci et non normal et pas na biso to nga ko bimsa ngote on zo mona makambu vraiment donc ya ta na tala batu na tali na moni na occupé souté on moni nga na koma concentrer na président na Weranson leader o ala la tanga so été leader azo respecter contrôle physique et si le Congo ozo insister di ko na ngo leader ni ngo ala la tanga so ya mbula sika makamba sika mais ozo insister di ko la ya ko tanga sika wala déjà na so mama sika on a kotangaso ina mama sika wana ba ebiso ba ese ko le 31 décembre ke yana leader mo batanga ngana bi leader na ngala la katangaso ite so komo luka oya nani na yebite na tangi te oyo boy na bi leader oya la katangaso ite ngana bi ala la katangaso ite na tangi ya mutu musuta tanga sala wala yuzala wala to la na chambre na yo la na we ga bo amuni atangi so na bien leader tant ala la katangaso ite ngamo na kena ba voyage musu na président na be téléporte oyebi ke toyokana peut-être faut tongo boto banda makamu leader azo lamuka na beauté déjà malamoko atie pour dire le roi mutatie pour dire mais outi kana kata pongi voilà leader mususu boy pas ala libre fleuve kongo na kata mbete ko ah là là, comprenez, nous sommes avec Papi le Prince a aussi biso leader en tangaso ite ça n'engage que lui ngana yebite pe tangi pe komba mututé toza mbula sika maramba sika na lobby mais invité ce ko tangaso wana za innovation na ya memeli biso be ezara akumisara président na Weranson voilà Papi le Prince en tokomochité en toute dernière question pour to kabwana na yo je sais pas est-ce que you montre le bon reconnaissance à so ba ebiso le loké ndé bozala na bino surtout ba porte-parole ya wenge musique à maison mère Sankara l'équipe bino par exemple na bakar na palais onion
nalobi so ba yebisi biso omone lo musunga na neti nga na pose question ondima ngo ke oui c'est vrai ça yo na piroger nalobi est-ce que na vie donc po ondima ke nga peut-être na zaboye na ndenga vitesse masanga za mwa liboso donc il faut na boma mutu beaucoup ça na moninga zuma pas mobo mais il faut se peler en élévation na pour yo personne yé ba on va se peler nango vous comprenez donc c'est normal donc c'est normal ce qui moninga vous mettez ma case c'est pas ouais rançon vous mettez penza pour ni peut pas même pour tenir ma maman pe bo akasi OK de benda non pe ben kuna wana siko komi comme basali pour na mutonga po basala ngama solo voyage na lobangoti mario po ngai monde na boye ngamo na mema na batu voyage siko ngana lobada ngana longwa na niveau ba mema na koma ngaku na komo mema batu na nyoko la vie na ndenga ba jeter. Et puis na porte-parole open à voyager na ndenye ke na ken orchestre c'était na ken ngamogo na tindi bana na voyage donc c'est-à-dire ma voyage le belanga tenga o ezaki musala o ezaki pa ranson voyage za ba compliment mo yaka soke yeyi car ya car ezali eza bonheur ya vie ya mututi yo koza idée nous a besoin car na minute peut-être mutu so za na besoin peut-être sa boutique na kotani ezate ke camion ndeza bonheur mais soin taïbo etambola na soko tambola na samu temi bato ba wele premier porte pas bandi Dubaï toma mbakeche bali na Congo mtadoso na bakeche nga na otekango ngam na sala ke lelo bato ba kende ba Dubaï ngam na revese ki Dubaï na tianga nga na tianga make wana na ba porte na bia na makambu ya iswa musique makamba Dubaï ça a été ça ka ba commerçant ba commerçant de ba ya iswa makamba Dubaï yo banai na bandi yango ko chama kele na ngo mona ba misia pe ba komelo na ke Dubaï oka pe mutu mwa bi na ke Dubaï menga na ya na sala ngo propaganda ina Ariette Kajinga na betela ngo émission 3 mois sali ke ba comprendre que te agence faut kende boy o bando kende boy wana ye makamba bakana ke somba bakeji na ye na ngo na kata déjà na 2014 2015 ngana kenda ya Dubaï ya tongo na buenge best buenge muzika maison mère ngai na orchestre ngamo na kenda ngai wana kando sana wenge to pa ya kuzaki pa bitu tetan na ke pa bi na kenda na yete za ngamo na yepso kenda okenda ba faire presso ya ngamo ko ça te que yo to kenda yo donc na lora lolo kenda no sute c'est que zonga no pa bi c'est pas bi kuna ma coopération na ok coopération coopération lora na wenge best wenge maison mère et aussi ma sute keno azonga et là on a kenda osomba pona teka na za nango awa surtout na ye déjà en avant ti makamba na ya ko teka nini ah boso na za na boutique na ngana teka bilamba oyeba nini fona yo beta mna fanta ngo suma makaro comme ça makaro na eko teka ngo awa na eko teka ngo awa na somba deketch na teka ngo awa na zuilar na ngana sema mna tini mwana ngana na tina mwana poto avanga mwana ngana boso fatu ana Italie na minito ngamo na miniti mo batindi mutu teke azuila ngai so babilo on a sala pona bana nga de isi na sala ngo zo comprendre donc c'est-à-dire na minito mutu na ngana tinda siko musheni so tanga na raisonner na o pesa mwana ndoya ya Willy Musheni so tanga raisonner yo olela ma voiture moi te que siko voiture so na sombe et tout le temps na ngana tinda mwana yo tambi na ma voiture moi te calcul na ngeza calcul ya mutu msute donc siko musheni akei na esiko na Presley donc Musheni akei ya Willy Musheni pesa ke fasa ile opondo itala kana ko zoza ezaka mona bota yi ya Willy na pesa ka kombo to chango il faut comme na pesa mutu kombo fa yo sala ngelo hotel wana comme le roi flatterie donc soit lui a aidé ndoi na ye wana peut-être na ndenge na ye mais ça te que nacha il faut comme na pesa Willy Musheni kombo Willy Musheni mazuna mwana même wa c'est ba responsabilité na nga ekomi na romotike na obato c'est une très très bonne chose et pour tout clôturer peut-être boucler peut-être faire depuis depuis qu'on a commencé de parler de structure président Fachi jusqu'au président Félix Tshisekedi Tshilombo mais on dirait on a vu na poto non lela élection salami mais si on peut pas accepter car que président yewana et comme ba miso comment ça sous mission boy ah mon pour la bande ko wana ngai na yebi de président na biso papa na biso Tshilombo on a yebi o biso tout yebi ezalaki ke gouvernement o est chargé c'était que papa na biso Joseph Kabila atika
et puis yé moko a respecter ça les locaux moko o batu o bazali banda mon natie batal ba bien en tout cas il faut qu'on féliciter na ndenga tiki pouvoir et puis tu dauphin pas zuité vous comprenez mais peut-être ça comprendre dans le niveau vous comprenez atiki apesi likamwa cette le normal to ba no boya boyati wat donc to ba no zaka no obo zali ngo besoin papa na biso atie libayate atiki pouvoir le lot aussi président sous sa sika donc to pesage total ndé nzambe azokumba biso ndé tozo kense tout donc bande on a biso bana poto ngana yebisa bango surtout na yebisa ba diaspora en tout cas on a resenga la bango kaka tozala toujours bomoko po totamsa mboka na biso kitoko et puis tala kaka musique na biso Congo la concert et ozonga te il paraît wana eza tosango débatté ngana yebi ndeza na ba concert ozonga bando wana babande na biso tosola na biso na bango makamteza na calme ba musique ezonga na bo bazape batu batanga ndo mona bango wana atomo ko kansate ke ba combattant bazana za ba combattant ope ba mayele sikambaza ba ebike weza mboka na biso ils prendre des photos bunda biso tout tous ensemble ça n'a rien à voir ba makambwana o aboya o azoboya boy o to an besoin mboka na biso kimia ekota mboka na biso social ya mboka na biso esa la pela ba misale eko mebele lelo kande yozo luka ba vie o ya batu mususu ezala donc o yozo nga te faut pas monoka ota mwana nini o ota mwana nini donc batu tout ba koma na condition wana que muto azo sala azo mériter lelo na nazo ko encourager d'abord archevêque même le bobo na Paris parce que à sali opération zéro fainéant pour na ko fortifier tous les bailleurs pour to ba kende musala ils comprennent donc ba kende musala en tout cas encore une fois coup de chapeau na poto le leso yo kende boulot ba bikena quel bobo ozongi na uti le bobo ils comprennent donc ezake lelo mututo azo sala azala na capacité ya ko mériter que azanelo mo ke akori ko sunga famille na donc tout ça on a besoin donc on a besoin de kamusuite on a besoin que papier ça n'arrive pas où rason donc à ebike ça travailler où rason ils ont pas donc na boy ba payer ngani nga boye ko payer wana na yeba ke ndako ko lia boy bana ba faut batanga classe nga mo pete photo bomba boy mutu lo akoma na facilité le lope akozwa crédit mutu de facilité wana le autre yo ka ba bete so ba papa na biso bakala banda ko belé ba somba ba zo ba crédit zo pas donc les lopes que machin le rôle à biso peto botat bana les photos ticket là on peut ba biloko ils comprennent photo assurer passion na biso lobby photo assurer bana na lobby na bango ndeko sala donc nyo so toi na tango travail ka et que makambo eza bien webi que j'ai ça ngo facilité auto on a besoin moi on a besoin to soina na te biso congolais le congolais faut to za la ini to yo kana to sulaka na c'est ça auto OK papi le prince poto kaporana yo quelques dédicaces na bateau va se faire en amsa nous salaka et puis numéro de contact va vous contacter yo pour pas on dit yo mon compte donc poto kaporana yo quand émission lelo ezaka tous les fanatiques à wenye musique à maison mère donc comme d'hab to songel makam chaque mardi mercredi jeudi to abona zamba playa to longoli ban coulis to comme ce que ba répétition normale o batu ba koya eza ba préparation ya formidable ndezo bima et puis na préparation ya des concerts autozo betana Béatrice Hotel pour na présentation ya sortie officielle ya formidable o ezali toujours continuité à 7 jours de la semaine et puis na sorti à DVD, à coffret, il y a DVD il y a 7 jours de la semaine. Papier les points, papier les points, donc après maladie, on a belaki, siko vraiment kitoko. Mutoza besoin numéro nanga ou comme nanga WhatsApp code na biso akomba mwa nanga. Obeska plus ya Willy Moucheni 97 067 16 44. Donc plus ya Willy Moucheni 97 067 16 44. Soit obenga na direct na plus ya Willy Moucheni 89 99 55 194. Na remercier d'abord espace Oyo bayambi biso a toza na maison blanche na lembe pa ya boss Roger Mukendi. D'abord merci na cadre vraiment idéal. Na pesi d'abord mbote na cheveux même le bobo na Paris. Na bo santé honorable Lutumba honorable. Que na bo santé na bibi toujours na Paris. Na pesi grand frère papa ya Garel Kumbu na kata Belgique. Ya Willy Penzeme vient na parler pene ya Willy Penzeme toujours na Paris. Na pesi vient na ya Lik Makanaki ba mbote pourquoi pas na vieux Bob Kinzondo na pesi kandi tu sevo ba kandi ba mbote makasi kandi tu sevo basiman kinganda ba basiman Malaika voit papi les princes na musika ba mbote makasi la fille à Bordeaux la princesse de Bordeaux Jolvette Samba ba mbote makasi pourquoi pas na Nathalie Kabila vient na Alpha Mampuya na Caleb Lo na 4 États-Unis na Didi Munga na
niveau ya Mr Cash Dieu donné mon lobé na pesi sous bambote na de Marc Lucas Mayas na kata Felan na Clovis Clovis Badiadio pourquoi pas na Guilhem pourquoi pas na Tonton Sumbu na yo pesa sous bambote na Rosni Guicha. C'est lui qu'on appelle comme Kimi tellement que ça fait beaucoup, ça fait vraiment longtemps. Hein, Brunel Nukocho. Papi, tous on est Papi le Prince. Mbula sika maramba sikat. Obutuloba yomo ok. Oute kobela, ozongi, to côté 2019 au salaire dans émission T. Est-ce que tu espérais qu'il y ait un président Sikador? Anna Sikatoro, Anna aux apprenants, Anna a de nouvelles choses pour te suivre président Sikanamboula Sika. Tu espérais que Marabama Clash, il y a BCBG, Wenge Musique à Maison Mère. Et si les Penza, qui est au monde, sur papier, les trois c'était pour ça la émission au Clash, les bateaux, au fin à bateau. T'es maman BCBG, Maison Mère, là depuis 2001. Ils allaient l'autre. C'est ça qui a depuis 2001. Déjà, depuis 2001, tu vas comprendre le combat parce que comment on va combattre na récite na combat tout. Comment on combat tout les arana ba événement. Ils a ba makambo ezaki ba polémique mo ezaki loyer. Donc côté papa chéri côté papa na biso le roi de la forêt mutu amutazaki na ki orchestre à travailler dans côté orchestre na ezaki na ngoti ke so ndeni. Donc quand le bimbula sikato pour moni total a pe film Jakisha to kopana artère a film ezaki Jakisha yim tabara batebele donc histoire pas wingi bat baebi. Donc c'est-à-dire que en 2019 tout ça na biso calme mais à condition monde tous en abiso 2019 to kep kitoko to so la biso bien to biso to beta masolo biso monde na beta masolo ya formidable o ya biso mais ezake mutu na mutu abeta masolo na bango mais so mutu ezake ngana obeta masolo nga yo comme ko beta ya biso kama na mona loko o violer loi tango o violer loi ils ont pas tango ngana o violer la loi kama fona zongiso na nzela wana pendeza na ngo loko mo batu bayebi question mutu abunge fo ozongisa mais na ndeke o papier les points de boyebi papier les points so papier les points kwa swa na mutu boy donc en tout cas bon éviter ouais en soi dans Jakisha au monde a événement donc c'est-à-dire que au monde a événement suite et monana la pauvre ne monana déjà ils ont comprendre donc c'est-à-dire que ndete ozaboué papier les points d'azaboué azago t'occuper sur ma campagne principe surtout s'attendait qu'il y a que Werenson pour être sûr que Werenson député national que dauphin il y a Werenson qui Nicodème siko ndenge Werenson ye mo azongi la zamba makamu tout ezongi normal. Nicodème wana place dans les années. Alors je poste yem to remplacer Makaba na ki chef ya répétition ou soit tas automatique vraiment de wana pour le tama souci. J'ai ma bino de boyeba obi bien que bino boyeba ki chance ka bino parce que ngana la Bible ça dit sautant Satan ba kutana Jésus. Satan a mis Jésus c'est arrière toi Satan tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu plutôt que de l'homme. Donc ma canison est nzambete. Donc yo ma canison non quand ça Nicodème azab de fois ouais ça yo. Ouais atika la gobimsa de fait et puis de faire les agents bimaki n'a pas président de la République. Ndabaki que dauphin na ngayo. To ko dauphin ote ko mara mutu nyoto yeka pitenga de dauphin. To tika kombo dauphin Evan nané et mérité makam nango. Donc c'est-à-dire que Nicodème azam musicien Werenson. Vous comprenez? Azam musicien Werenson azo faire partie na kata wenge musique à Maison Mère. Donc azalaki peut de faire Werenson parce que Werenson pas bandati ka musique. Aisa bino ke nazoye awa pona lobela na loba ba projet on na sanango par rapport pe na monde musical obiso tout ça nango ya ba artiste oyo ti lelo ba loba pe makam na biso mobilité. Fallait un épingler quand même ko loba pona makam na biso. Donc Werenson aisa bino ke nazo na ye na politique mais musique na otika te pour sa passion nga. Ngana so jemima et loba tu vas comprendre te tozara a au monde na parlement wana ezana ba maître avocat ya rapé na parlement na maître avocat mais ça député tozana ba docteur mais ça député siko yebisanga un docteur ou aza peut-être na a traiter peut-être na clinique na biso ou ya université clinique na biso a traitanga so comme il y a qui réunion na parlement et que assisi réunion maladie moi za grave na qui opérer pour babia na teka yana bit ai que le opérer te akufa po ye aza na parlement ou bien bisanga avocat moko boye aza na client na ye comme il y a qui guna réunion na parlement asilisi akende ko sambela client na été wana non musique eza que we raison passion eza musique puna aye na makambo wana donc à cause il s'appelle réunion na parlement aye la samba to bandi ko bina lo na film nigérien
Et ouais, c'est comme hier, on a une exception de pour biso na Congo itambola bongo na Congo itambola bongo ata pe na et pas Youssoundo kuna Youssoundo tonga nga poster na présidence parce que non il fallait atika non musique faut bien la loi kanta kasi Jean Coupal peut-être quand tu connais des musiques babi Jean Coupal pas musique d'ado non biso toza makambuya ya papa Jean Goubalté. Jean Goubalté sorti comme canisine za weraté. Comment on fait ça? Tous à la identité. On moni yonde ozo raisonner. Et za ndenge wera raisonner. Et là tant otama kamne. Moni moi no to bimare pas wera. Oya reconnaîtra papa na wera son. Aka mwana oya mapa moli akenda liboso. So moni magamba mutezo simbate. La ndela suksino mona ke mwana na sana milakeli ya mabe. Oya par rapport ya niveau ya kuboya ba parents. Je comprends. C'est beau, et bon, tu as le bon bien, il y a un seul. Alors, ceux qui ont bien et que vous avez pour la boue, les Japonais ont les rois de la forêt. Donc, cela veut dire que au Tchakapé, papa n'a pas na prière qui a kendi liboso, ma kamne fungwama. Vous comprenez? Yem to tanga il est pas ça la par rapport à Batou. Ma bosse na makambe salmela est-ce que ba ibola te permettre c'est pas la maison mais oui rançon na tinda et moi na poto ba bon c'est ka face. Et moi na poto mais ba mi ça ba dessus. Et test n'est qu'à calibre ça na maison mais oui rançon tinde kende non et moi na poto sankara ya bien WhatsApp. Pendant kuna obenda après ko zo so n'est pas quel ba mi ça ba zaki na kati ya maison mais ba ça la ka izo. Zomona ba mo ben gratte ba baye ba raté ba bossa na seconde. Ba mi ça ba zaki na maison mais est-ce ba sale la ke zo andeni ka yo ye ka lelo okende poto un mois. So comprenez talasco. Donc l'homme sous quand ba tu la solo la ka posons ça ba mo faut rappeler au moins biso de ba rappel il faut ça. Faut na rappeler yo on a ba travailler mo quand na orchestre te na ke ye mo ko wala sorti ni mo. Kenda ye mo ba lancer na poto sanga memie piscine yango kota piscine ndo sukola. Abeti un mois a bimbi aye ya. Ba tu aye yango. Test ça pas de bien. Bah il y a un poto un mois hier moi ouais attendez qu'il y a poto un mois et bon l'autre pendant na poto et abenda ben c'est parce que oh est-ce qu'on décorer na podium wana zon pas ne pas ne ouais en salle linga ba musicien va soin taibo parce que wenge mte sali makambo ya ABC hein aspect beauté charisme et ça wenge donc wenge mte yeke mi c'est faut pour dire mi c'est faut manette c'est wenge donc c'est-à-dire faut moi pour dire faut moi manette de wenge il faut que autant na kara bien faut ça moi j'ai normal donc c'est-à-dire que bateau ba permettre au ba na permettre ya ba chance yo za ba président ba ranson baza batu mo il faut ba betara malamu pe ba président ba ranson parce que ba ranson ba contribuer et belé par la banque mon maman go boya musu to boya to tira pe go boya zomban bo boya musu go boya mon na biso le 2019 makambo sika mula sika lo ba vérité na yo zomban. Parce que Nzambe asala makambu à travers mutu roso à travers mutu. Mais ndima pe mutu wana oyo pe leki à travers tremplé wana. Et ça normal. N'est pas dit yo leki tremplé pas mutu à ça peut ba bonner rebelle pas na yo boy no rapona robo ya kaka. Te na boy ya kaka pona ndenga base, na boy ya kaka pona ndenga maba. Bisona bango. Bango na biso. Bisona bango. Ekara molai.